Bandeko balingami kati na nkolo to pesi bino mbote na mokolo ya lelo. Nzambe azali malamu, nzambe azali bolingo, apesi biso libaku malamu ya kozala na pema na bomoi. Mpe apesi biso libaku oyo ya kokutana na bino po ete toyeba na kokabola liloba na ye, pamba te liloba na ye ezali bomoi, ezali kofongola boyebi na biso po toyeba lolenge nini tokoki kokwa bomoi ya seko oyo abongisela biso utakala. Nzambe apambola bino lokola bomilengeli pona koyeba na kolanda biso na mwaba tango oyo moke oyo tolingi tokabola liloba na Nzambe. Kasi ya mbwete toyeba na kotanga Biblia tikete tobondela elongo. Tata na biso Nzambe na Abraham, Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, to pesion kembo pe lokumu yo mokeli na nyonso pona bolingo na yo monene epai na biso. Merci pona libako yo pesi biso ya kokabola liloba na yo. Liloba na yo ezali mwinda, ezali molimo, tikete molimo na mo santu avanda na mitema na biso. Po ete to simba liloba na yo, to sosola malamu o ezali mokano na yo, mpe to tia yango na misala na bongo tango Yesu Kristo akoya tozanga te kozwa bomoi ya seko. Yango nde libondeli na biso mokolo ya lelo ete okamba biso pe molimo na yo azala na biso ebandeli kino suka na kombo na Yesu mokonzi na biso. Amen. Likambo tolingi toyekola mokolo ya lelo ezali ya bomoko. Bomoko ezali moko na makambo oyo ezala balakisi na kati ya mangomba, ezala bandimi balobelaka mingi. Mingi bokoyoka na kati ya baklisto bazali kolobete esengeli tozala bomoko, tosangana bandeko mosusu bayemba na banzembo autour ya bomoko. Na bomo mokolo lelo tonyi tolobela bomoko. Mpe toyebi ete ezali kutu na batu oyo babengami baklisto mangomba ndenge na ndenge me balobi po tozala bomoko, bazovanda esika moko, bakomi kosangana esika moko, bate ya boye bakei kote ya boye, bate ya boye bakei kote ya boye, na oyo tobengi ecumenisme. Ezali moko na bilembo oyo batu balingi kolakisa ya bomoko pona kolobete tozali elongo, tozosambela Nzambe moko, tokoki kovanda elongo tokende. Bible elobi nini na likambwana? Mutu alite atozo ekola lelo ezali ete bomoko ezali etinda na biso. Me biso banani? Pe bomoko ezali lolenge nini? Tozo tanga na mokanda ya Bakolinti ya Yambo. Bakolinti ya Yambo mokapo ya zomi na mibale eteni ya zomi na mibale. Biblia ezali koloba boye. Po ete lolenge nzoto ezali moko, mpe ezali na biteni ebele, mpe biteni wana nyonso atako ezali ebele, ezosala nzoto moko, Kristo azali bongo. Nazo bandela, po ete nzoto ezali moko, kasi na biteni ebele. Mpe atako biteni wana ezali ebele, ezosala nzoto moko, Kristo azali bongo. Kristo bazo pesa biso na kati ya Bakolinti verset oto uti kotanga, bazo lakisa Kristo lokola nzoto ya mutu. O ezali na biteni ebele mutu, misu, matoyi, munoko, maboko, makolo, nyonso ezali biteni ya nzoto. Me biteni nyonso oyo basala yango pe ndenge ya kokesana, esalaka pe mosala kaka moko te, me nyonso tango ekangami esika moko esali nzoto moko. Nde bazoloba ke Kristo azali bongo. Bondi. Ce qui veut dire que soki totali malamu bandeko oyo balobi ke atako tozali bato ya lingomba songolo, bato ya lingomba pakala, bato ya lingomba boye, tokoki kovanda esika moko po tozosambela na Nzambe moko, seke bazali na raison. Bomoko ezali bongo, bazali bomoko. Me bomoko oyo bazolobela biso na kati ya Biblia oyo Kristo azali moko, me azali na biteni ebele, ezali lolenge nini. Ya mbwete toyeba na kososola likambwana ya Kristo, na lingi tozonga na kati ya bonzambe ndenge Nzambe ye moko abongisa makambo parce que yende modèle ya unité. Yende akopesa biso modèle wana na bongo shiko totala lolenge nini modèle wana ekoki kosalema na kati ya lingomba. Poto sosola yango malamu tokotanga na mokanda ya Isaya mokapo ya motoba kobanda na eteni ya mine kino na eteni ya mwambe. Kuna na kati ya ba verset wana Isaya azobetela biso lisolo ya vision
emononeli oyo amonaka ya bikelamu mine ya bomoi oyo ya bengi baselafa to baserafin. Isaya amoni bango na kati ya tempelo ya Nzambe. Nzambe ye moko avandi na kati ya tempelo, elamba na ye ezipi tempelo mobimba. Mpe amoni bikelamu wana mine na bomoi ezali kobelela moko na mosusu ete mosantu 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 Yawe na nguya nyonso mokili mobimba etondi na nkembo na ye. Pe tango bikelamu ya bomoi elobi makambo wana bongo, Isaya alobi ete milinga etondaki na kati ya tempelo mobimba. Moyen mutu akota ezalaki te. Mpe tango ye amoni likambo lokola oyo wana liboso na ye, ami tuti motema abi ngai moto na masumu navandi na kati ya basumuki, bibebo na ngai ezali ya masumu, nzoka nde miso na ngai emoni mokonzi mokeli. Tango azali ko reconnaître mabe na ye, atubeli mbeba na ye lolenge wana, moko na baselafa wana azwi likala ya moto na kati ya etumbelo ya malasi oyo ezalaki liboso ya Nzambe, aye na ngombangu pe asimbi na likala wana bibebo ya Isaya. Tango asimbi bibebo ya Isaya, ayebisi ete tala oyo esimbi yo, masumu na yo mapetwami. Pe kobanda isika wana Nzambe abeleli alobi, nani akokende po na biso pe nani nakotinda? Isaya ayanoli alobi ete ngai oyo nkolo tinda ngai. Bon, likambo tozotalela penza oyo ezali kotinda ya Isaya te, tolobi ke tozobela likambo ya bomoko. Isaya amoni bikelamu mine na bomoi, me azopesa biso bilembo ya lolenge ya kozalela ya bikelamu mine na bomoi. Isaya azolakisa biso ke ekelamu nyonso ya bomoi ezali na mapapu motoba. Mapapu mibale ezali kozipa nzoto mobimba, mapapu mosusu mibale ezali kosunga ye po ete apumwala yango, pe mosusu mibale ezali kozipa elongi na ye liboso ya Nzambe. Ce qui veut dire que Isaya amonaka bilongi te, mais amonaki ke bazaki na ba mapapu pe batondaki na miso nzoto mobimba. Mosakoli mosusu ye amonaki mingi koleka ezali Ezekiel. Ezekiel ye amonaki pe kaka bikelamu wana mine na bomoi na Ezekiel mokapo ya liboso pe mokapo ya zomi. Amoni ete bikelamu wana nde bazali komema ngwende ya Nzambe, bango nde bamemaka trone ya Nzambe. Tango atali bango malamu, Ezekiel azoloba ke moko na bango azali na bilongi mine. Elongi moko ezali lokola ya mutu, mususu ezali lokola ya nkosi, mususu ezali lokola ya ngombe, mususu ezali lokola ya pongo tango azali kopumbwa. Ekelamu nyonso ezali na bilongi wana mine, me mapapu ezali motoba, ezali lolenge moko. Ezekiel ayeko bakiselo ko musu alobi ete moko na bikelamu wana mine ya bomoi azali na lokola bapine na makolo o ezali kosunga bango kokende mbangu. Ezekiel alobi ke bikelamu wana, tolobi na Ezekiel chapitre 1er pe na chapitre 10, alobi ke bikelamu wana nyonso mapapu o ezali kosunga bango ete bapumba wana ekangama likolo bango mine, mapapu na bango ekangama likolo. Elakisi ke donc bakabwanaka te, bazaka toujours elongo, batambolaka elongo, bakopumba elongo, bakotelema elongo, maso bazosala elongo, bazali bomoko. Ezekiel abakisi lisusu alobi ke lokola bazaka kokangama bongo eke moko na moko azana bilongi minei, soki balingi bakende na gauche, oyo azali na bilongi etali na gauche akobanda kaka kokende na gauche, ba oyo mosusu nyonso balandi bazana posa te ya kobaluka kopesa mokongo boye to boye te po ete bazotala bipai nyonso. Bilongi na bango ezali ezotala bipai nyonso. Alors tomoni ke mutu elongi moko lokola ya mutu, mususu ya ngombe, mususu ya pongo, mususu ya nkosi. Tosimba babilembo wana po ete
tolingi to lobela likambo ya bomoko po to comprendre lo lenge nini nzambe alingi ete bomoko ezala na kati ya bana na ye pe bomoko wana ekomonana na lolenge nini. Ntoma mosusu amonaki yango mosakoli mosusu ya nzambe ezali Yohane na mokanda ya emoniseli mokapo ya mine oyo tobengi Apocalypse na chapitre 4e. Kuna ye pe amonaki kobanda na verset 2e kokita ti na se amonaki bikelamu wana mine na bomoi, me Yohane amoni pe bandakisa mosusu alobi ete je vis autour et au milieu du trône. Alobi donc atalaki bikelamu mine na bomoi wana bazali nzinga pe na kati ya ngwende ya nzambe. Soki bazali nzinga pe na kati ya ngwende ya nzambe, elingi kaka koloba ke bangonde bazali ngwende wana ya nzambe, bangonde trône ya nzambe, parce que bazali nzinga pe bazali na kati ya ngwende ya nzambe. Donc bangonde bazali ngwende ya nzambe oyo avandaka atambolaka na bango. Ezokokana na oyo Ezekiel amonaki ndenge bamemaki ngwende ya nzambe bazotambola na bipai na bipai. Alors Yohane azobakisa ete bazali na misu na kati na bango pe libanda. Bango nyonso bikela mwana mine ya bomoi bazali na misu libanda pe na kati. Moko na bango minei azali na mutu na ye na elongi na ye ya kokesana. Tososola malamu. Moko azali na elongi na ye ya kokesana. Ezali kolakisa ke ezopesa na mukongote na oyo Ezekiel amonaki. Mais certainement na ba circonstance ya kontale la vision wana moko ezane eloko moko efrapaki ye makasi oyo amekaki kolobela. C'est pourquoi komona ke Ezaïe amonaka mitu ya baselafa wana te alobeli yango te, mais amonaki kaka ke bazaki na mapapu ezipaki bilongi, moyen donc a identifier lolenge bazaki ezalaki te. Mais Ezekiel amonaki mais tellement bazaki ya kokangama. Le fait que oyo azaki liboso kuna elongi na ye ngambo ekoki komonana, ce qui fait que Ezekiel akoki effectivement komona comme si moko azali na bilongi mine lolenge wana. Mais Yohane na kati ya emoniseli po awa tozali na boyokani ya sika. Na boyokani ya sika na kati ya emoniseli ezali makambo oyo ebomba maka nzambe siko azo zipola yango ndenge ezaleli. C'est comme ça que donc epai ya Yohane nzambe alakisi bosolo penza ya bikelamu mine ya bomoi bazaka lolenge nini. Bazana mapapu motoba, bazana miso na kati pe libanda, mais moko azali na elongi na ye ya kokesana. Moko azali na mutu lokola ya mutu, mususu azali na mutu lokola ya ngombe, mususu azali na mutu lokola ya nkosi, mususu azali na mutu lokola ya pongo tango azali kopumbwa. Yohane na Isaya bazali elongo pona koloba ete na Esaïe 6 pe na Apocalypse 4 bazoloba ete bikelamu wana mine na bomoi bazoloba elobeli moko. Elobeli wana ezali ete mosantu yawe nzambe na nguya nyonso. Bazo proclamer donc bazo sakola monene na nzambe nkembo na ye pe bokonzi na ye. Wana ezali bikelamu mine ya bomoi tozomona na kati na bango ndakisa ya bobonko, ndakisa ya boyokani, ndakisa na lolenge nyonso. Lolenge na bango ya nzoto baza kokokana, lolenge na bango ya koloba eza kokokana, malgré kokesana na bango ya oyo lokola mutu, oyo lokola ngombe, oyo lokola nkosi, oyo lokola ntaba. Mais elingi koloba nini? Est-ce que tokopesa bandeko oyo bazo sala sikoyo ecumenisme raison pona kolobete malgré ba kokesana oyo ezali na kati ya bato bavandi esika moko bazoloba elobeli moko ainsi de suite te. Eloko tolingi tobimisa ezali ke na bomoko ya bikelamu mine ya bomoi bazoloba elobeli moko pe elobeli wana ezali ya koloba bosantu ya nzambe kosakola yango na lola pe na se, de sorte que na se bato lokola ba Isaya oyo bazaki basumuki ba sosola masumu na bango basenga bolimbisi mpe na kati ya emoniseli nde tomoni yango kuna na lola mabolongo nyonso ezokweya, ezala ya bange, ezala ya bampaka tukumi bale na minei ezokweya na se bango nyonso bazozongisa nkembo epai ya nzambe. Mais na kati ya ecumenisme, est-ce que elobeli ya bosantu
ya nzambe ezali. Bosantu ezali na makambo ebele na kati. Ya liboso ezali kolobete donc eloko esantisama nazopesa ndakisa eloko esantisama ezali eloko oyo babulisa batia pembeni pona musala moko esantu pona musala moko ya bule batia yango pembeni pona musala moko akokesana. Soki nzambe azali mosantu c'est-à-dire que azali nzambe moko atiami pembeni koleka banzambe mosusu nyonso po ete ye azali bule abongi na lokumu nkembo azali mokeli aleki banzambe mosusu nyonso donc moyen ya kokokanisa ye na nzambe mosusu ezali te. Bosantu na ye evandi na esika wana mais bosantu na ye komona na ndenge nini epa bana na ye ezali ntango azopesa bango malako na ye mibeko na ye ete basalela mibeko wana na kosalela mibeko wana nzambe alakaki bango ete akoyeisa bango ekolo moko ya kokesana bato moko ya kokesana akotia bango pembeni po ete bazala ya ye lokolo ekolo na ye esantu ekolo na ye ya bule. Mais awa sikoyo na kati ya sangisa oyo ya bondimi est-ce que tokoki koloba solo penza ete bomoko ezali na kati mpe bomoko ya lolenge wana nde oyo nzambe azosenga na biso. Pour 1 Corinthiens 12:12 alobi na biso ete Kristo azali moko lokola nzoto ezali moko atako ezali na biteni ebele. Bomoko oyo bazolobela na kati ya Biblia na ndakisa oyo ya bikelamu mine ya bomoi ezali bomoko ezali kolakisa bosantu ya nzambe. Ezali bomoko oyo ezali kokabwana te na kati ya kondima oyo ezali kotambola na ngwende na nzambe bipai nyonso. Kotambola na ngwende na nzambe bipai nyonso elingi kolobete kotambusa bokonzi na nzambe bipai nyonso likolo na nyonso. Lokola bikelamu mine ya bomoi ezosala. C'est pourquoi Yesu Kristo na mokanda Yohane mokapo ya 17 tango asolaki na bantoma ya mbwete atika mokili akende asalaki libondeli. Na Jean 17 kobanda na eteni ya libwa kino ya 11 ko tanga pe ya tukumi bale kino ya tukumi bale na misato. Nzambe azoloba na biso nini? Yesu Kristo azoloba na biso nini kuna na ntina ya bomoko. Na lingete totanga yango elongo po ete tozala na kati ya kobungisa makanisite na likambo etali bomoko na kati ya bondimi. Tozotanga boye na Yohane mokapo ya 17 eteni ya libwa kino ya 11 mpe tokopumbwa kotanga eteni ya tukumi bale kino na tukumi bale na misato. Kuna bazoloba na biso boye iwana Yesu azobondela lobi nazobondela pona bango nazobondela pona mokilite kasi pona ba oyo osilaki kopesa ngai po ete bango bazalaki ya yo mpe oyo nyonso ezali na ngai ezali na ya yo oyo pe nyonso ya yo ezali ya ngai na mikumisi ngai moko na mibulisi ngai moko na kati na bango mpe sikawa nazali lisusu na kati ya mokili te kasi ba oyo bazali na kati ya mokili ngai nazoya epai na yo o tata na bule batela bango na kati ya kombo na yo ba oyo yo opesaki ngai ete bango bazala moko lokola biso tozali moko. Yesu Kristo mwana tata azali molimo mosantu azali bango misatu moko na moko ya kokesana me bazali moko. Mingi bato basosolaka makambo wana te pona koloba ete non mais pona nini ezali kaka ye Yesu wana ainsi de suite trinité ezalaka boye te na kati ya bososoli ya maloba oyo tozomona bien que Yesu Kristo bambala mingi azali koloba ngai kasi tango azoloba biso awa alobi ete tozali moko bazala moko lokola biso tozali moko azokotisa notion wana ya pluralité na kati ya Dieu unique et véritable oyo asili kokela lola pe nase basatu oyo basali nzambe moko. Nzambe ezali lokola kombo moko oyo bango bazali kokabola bongo, ce qui veut dire que ceux qui olongoli moko nzambe azali te po toloba ke nzambe azali il faut bango misatu bayeba na kozala wana nde koloba ete nzambe azali azoloba awa ete sengeli biso tozala bomoko lokola bango pe bazali moko tukumi bale alobi ete nazobondela kaka pona baoyo te nabondeli pe pona baoyo mosusu nyonso oyo bakondimela ngai na nzela ya maloba na bango
po ete bango bazala moko lokola yo tata ozali kati na ngai mpe ngai kati na yo ete bango pe bazala moko kati na biso na bongo mokili eyeba ete yo otindaki ngai. 23 22 balobi mpe nkembo oyo yo opesaki ngai na pesi yango na bango ete bazala moko lokola biso pe tozali moko. Yesu Kristo azo insiste likambo wana tozala moko lokola bango bazali moko. Verset oyo ezali ba verset oyo bandeko mingi bazotambola na likambo ya unité na kati ya kibo Kristo bazo salela pona kolobete bomoni Yesu Kristo abondaki pona bomoko soki lelo bato bazobongola mitema te soki lelo mokili ezondimela te soki lelo bato bazondima te ke Yesu Kristo aza motindami na Nzambe pona lobiko ya mokili ezali po ete tozala kokabwana baoyo ya boye na mateya ya kokesana esengeli malgré bamateya na biso tosangana tozala elongo po ete mokili endimaki Nzambe atindaki Yesu Kristo ezali bomoko wana te nde bazolobela biso awa. Bomoko oyo esengeli tosalela awa tolobi ke ezali bomoko ezali kotombola ngwende na Nzambe bipai nyonso, ezali bomoko ezali kosembola bosantu na Nzambe bipai nyonso, ezali bomoko oyo na elobeli ezali kopesa elobeli moko na kati ya Bokristo. Elobeli ezali moko te, elobeli ezali ya kokesana, elobeli ya Bokristo ezali kolakisama na nzela ya kondima oyo lisanga songolo to lisanga pakala oyo bazo salela. Mais lolenge nini moto azo mibenga ki azali mokristo me andimaka te ke Yesu Kristo azali Nzambe. Mususu alobi ete azali mokristo andimaka kaka ke nono Nzambe ezali kaka mutu moko. Ezali kaka mutu moko batu misatu bakoko za na kati ya bonzambe moko te. Donc bazozwa balingi bakososola Nzambe na mayele ya bomoto. Bazo boye. Lolenge nini siko batu ya lolenge wana tokoki kovanda elongo toloba ke nono tozo sambela quand même Nzambe moko tozala moko totambola longo ezali bo moko wana te oyo Nzambe alobeli bo moko oyo balobeli biso ete tosalela na kati ya Biblia ezali bo moko oyo ezali kolanda makambo oyo mibale makambo oyo etombolaka ngwende na Nzambe makambo oyo etombolaka bosantu na Nzambe bipai nyonso tozozongo na mokanda emoniseli na mokapo ya zomi na minei eteni ya zomi na mibale. Chapitre 14, verset 12. Kuna bazolo bana biso ete awa nde ezali molende ya basantu oyo babatelaka mibeko na Nzambe pe kondima ya Yesu Kristo. Nazo bandela malamu. Awa nde ezali kondima ya molende ya basantu oyo bazali kobatela mibeko na Nzambe pe kondima ya Yesu Kristo. Na lobi te ke kondima na Yesu Kristo, na lobi kondima ya Yesu Kristo. Poete Yesu Kristo azalaki na kondima qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bazo batela mibeko na Nzambe pe kondima ya Yesu Kristo. Basantu donc oyo bazo sembola ngwende na Nzambe oyo bazo tombola bokonzi na Nzambe bipai nyonso ezali ba oyo babatelaka mibeko na Nzambe. Ezali ba oyo babatelaka pembeni ya mibeko na Nzambe wana bazali na kondima ya Yesu Kristo. Mibeko na Nzambe oyo bato bazo batela ezali lolenge nini lelo na kati ya Bokristo. Lolenge nini tokoki kozala bomoko na kati ya Bokristo. Na tango bamoko bazoloba ete mibeko ezali na ntina lokola Bible ezali koloba bazali na raison. Mibeko ya Nzambe ezali nesika Yohane na kati ya 1 Jean Yohane ya yambo azoloba malamu ete soki tozo tosa mibeko na Nzambe na nzela wana nde tokososola soki penza toyebi ye. Mais soki tolobi ete toyebi Nzambe nde totukaka mibeko na ye tozali baboki lokuta toyebi ete. Bon, lolenge ni sikoyo lelo na kati ya Bokristo bamoko bazoloba ke mibeko ezalaka lisusu te Yesu abakaka ngwene kulusu. Bamoko bazoloba ete te Yesu kopesa apesi biso ngolu elongoli biso makasi ya kotosa mibeko te. Esengeli tozana kondima nde ezobikisa biso kasi esengeli kotosa mibeko po ete tolakisa na bizaleli ete tozali bana ya bokonzi wana oyo tondimeli. Mais kokabwana ezali na kati siko bomoko ekozala lolenge nini tokoloba langage moko te na bonzambe bikelamu mine ya bomoi bazaka na elobelimo moko bosantu ya Nzambe.
bosantu ya nzambe. Mais awa shikoyo bokesani ezali oyo azali na elobeli na ye, oyo na elobeli na ye, bato bakozwa sango nini. Moyen donc bomoko wana yeba na kovanda ezalite. Na bongo soki tozongi na kati ya makomi ndenge bakomeli yango na emoniseli. Mokapo ya zomi na mine eteni ya zomi na mibale. Tozomona kuna ke bomoko oyo bazolobela ezali bomoko ezo salema na kati ya kondima moko. Po ete kondima moko wana nde elobeli moko oyo bokobimise pa ya mokili, enfin que mokili eyeba ete nzambe penza atindaki Yesu Kristo. Kondima moko. Kondima wana ezali kondima te oyo mutu amibimiseli ye moko. Akeya avandi esika moko atangi ba mikanda alobi ale kobanda lelonga na sosoli boye ale lingomba na nga yango te, ezali kondima wana te. Kondima wana esengeli ezala kondima ya Yesu Kristo. Alors lokola ezali kondima ya Yesu Kristo, lokola Kristo azali moko pe alingi ete tozala bomoko, esengeli tozala bomoko na Kristo na kondima ya ye. Mais kondima ya ye ezalaki nini? C'est pourquoi esengeli kotanga makomi. Po alobaki na biso na mokanda ya Yohane mokapa mitano. Eteni ya tukumi satu na libwa alobaki ete vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Bozo tanga, bozo luka luka na makomi, po ete bozali koliki ya kozwa bomo ya seko na kati ya makomi wana. Kasi boso solete makomi yango ezali kotatola ngai. Alors na kati ya makomi, soki tokei ko luka luka, tozo mona kondima ya Yesu Kristo ezalaki nini? Yesu Kristo tango ye na kati ya mokili oyo, yambwete ya banda musala na ye, alakisaki polele azaki mosumu kite. Asumuka pete asala pe lisumu te. Mais alakisaki polele na miso ya batu nyonso kondima na ye azwaka libatisi. Pona kolakisa ke abandi musala ya bokonzi ya nzambe, kovandisa bokonzi ya nzambe nzela ya batu kokoma bana na nzambe ba oyo ya bokonzi na ye esengeli kolekana na libatisi. Yesu Kristo azali kondimela libatisi ya kodindisama na mai. Melelo na kati ya ba Kristo tokozala moko ndenge nini na nzela ya libatisi. Est-ce que tokozala na elobeli moko? Ezali te. Pona nini? Ebele balongwe na bolukiluki ya makomi masantu. Ba mikeleli balolenge mosusu ya kobatisa. Bapumbwa na moto mabe, babwaka mai na bilongi mabe, bazwa bana babeta na mai mabe, misusu bakweya na mai mbala sambo mabe, te tozonga na kati ya makomi. Nde esika bomoko ekoya. Bomoko soki ebimi wana nde tolobi elobeli moko mokili penze kondima. Tozonga biso nyonso na koluka luka na kati ya Biblia. Makomi elobi nini? Yesu Kristo azaki bongo kondimela libatisi ya kodindisama na mai mbala moko. Likambo mosusu Yesu Kristo asalaki ezalaki nini? Yesu Kristo andimelaki molimo mosantu. Ayebisaki Nikodeme ete soki moto abotami na mai pe na molimo te akoki komona bokonzi na lola te. Donc moto soki andindisami na mai abotami na libota na nzambe, pe lokola abotami na libota na nzambe, tata akopesa ye caché, akopesa ye donc akotia mokolokoto na mbotama na ye wana, akopesa ye oyo babengaka na français acte ya naissance. Acte ya naissance wana oyo ezali ko confirmer ko vandisa penza ke muto ya botami na kati ya libota na ngai ezali nini? Molimo mosantu. Akopesa ye molimo mosantu. Soki mutu oyo azwi molimo mosantu, maintenant akomi capable na nzela ya molimo mosantu ya kosala makambo ya bosantu, ya kotambola na bosantu, ya kotosa mibeko esantu ya nzambe, ya kolanda nzela esantu ya nzambe, ya koyoka mongongo esantu ya nzambe, ya kolanda malako na ye. Yesu Kristo azali kondimela molimo mosantu. C'est pourquoi même avant akende alakaki biso alobaki ete nazokende be nazotika bino moko te, na kotindela bino mobondisi molimo mosantu oyo akouta epai ya tata akoya. Mpe tango molimo akoya akolakisa bino solo nyonso, akokamba bino na kati ya bosolo. Ba oyo bazali bongo na molimo mosantu lelo ezali ba oyo basili kososola mobimba ya bosolo ya liloba na nzambe ya tango ya lelo. Molimo mosantu ezali kokweya kobaluka mabele te.
mais ezali koyeba solo ya nzambe lolenge Yesu Kristo alobaki. Yesu Kristo azali kondimela bongo solo pe solo wana alobaki ete ezali liloba ya nzambe. Na mokanda Yohane wana totangi na mokapo ya 17 tango abondelaki alobaki ete sanctifie-le par la vérité, ta parole est la vérité. Liloba na nzambe donc ezali bosolo. Yesu Kristo azali kondimela la parole de Dieu. Liloba na nzambe azaki kondimela yango ayebaki ke liloba na ezali solo. Malgré que batu babundi na ndenge na ba traduction babalola boye balongola boye babakisa boye, mais poete ezali mokano na nzambe ezali liloba na nzambe. Nzambe asili ko batela yango na maboko ya bule, azo batela yango na lolenga kosakana ete bileko na bileko atako bato babondisi yango ndenge nini liloba oyo ekozala toujours na solo ya kopesa pa ya mutu pe komema mutu na lobiko. Mais tozo le langage mon côté na makambo etali liloba na nzambe pona nini ebele babimi bakei komilukela tozonga na bolukiluki na kati ya liloba oyo tokoki kopesa yango confiance eza nanu na confiance. Yesu Kristo azaki kondimela tata na bonzambe, azaki kondimela tata alobaki na ye ngai moko te moko atindi ngai. Tata wa azali likolo na nyonso akomi même mosika ya koyebisa bato alobi ete le père est plus grand que moi. Asosolaki yango mais ayebaki ke banzambe bazali bete nzambe bazali moko, mais na nzambe wana ezali tata mwana pe molimo mosantu bato bakososolaka likambo wana te. Mais tango tozotanga mokanda ba ebele mokapo ya liboso bobandi na eteni ya mine kino na eteni ya libwa meme ya 13. Mokomi ya mokanda ba ebele azali kososolisa biso likambo wana, azali kotanga makambo mosusu ekomamaka na kati ya banzembo ya Dawidi na ba psaume. Tata avandi na ngwende azoloba na mwana abengi ye nzambe. C'est pourquoi nzambe na yo asemboli atomboli yo likolo ya baoyo bakokani na yo. Soki tata azobenga mwana nzambe ya yo nini? Ya yo nini? Tata ayebi ke mwana azali na ye azali na mwana molimo azali na kati bango misatu basali nzambe moko oyo esengeli kondimela mokili ya likolo pe na se. Yesu Kristo tala kondima na Yesu ndenge ezalaki. Yesu Kristo azaki kondimela mibeko ya tata. Alobaki ete na ye kosala mokano na ngai te na ye kosala mokano ya oyo atindi ngai. Mokano ya oyo atindi ye elakisamaka na ndenge nini na mibeko na ye. Apesaka mibeko epa Israel. Oyo ezolakisa mokano na ye ezaleli na ye ezaka ndenge nini. Mwana nyonso soki abotami na kati ya libota esengeli atala tata bizaleli ya tata ezaka ndenge nini. Akobanda komekola moke maya komone pa ya tata. Nzambe oyo biso tondimela nzambe akobata mate alakisa makambo na ye polele. Alobaka na ngomba ya Sinai bato bayoka. Alobi apesi malako na ye, apesi mibeko na ye. Yesu Kristo kondima na ye ezalaki pe ya kotia esika mibeko na nzambe. C'est pourquoi bato mosusu lokola bazaki ko banza ete lokola ye esili tozwi bonsomi tokoki kosala makambo mabe ndenge tolingi ayebisaki bango keba bokanisa te ete ngai na ye kobuka mibeko sakoli na ye kobuka te na ye kokokisa. Lelo mobulu ekota na makanisi ya batu na loba wana koloba ete non lokola lobaki aye ko accomplir c'est-à-dire que achever c'est-à-dire que kosilisa elingi koloba ke koboma kosilisa ezali koboma te. Soki moto alobi ete na ye kosilisa ndako elobi ke aye kodétruire ndako aye kodétruire ndako te aye kosilisa kobongisa ete ndako ezala présentable ezala lolenge bato bakoki kosepela na yango malamu. Nde musala wana Yesu Kristo ayaki tango alobi ete na ye koboma mibeko te na ye kokokisa yango wana esika bato bakokaki kosala saki po ezala na valeur ezwa siko kilo na yango ezwa esika na yango na kati ya bato. C'est pourquoi ba Yohane bantoma ya motema oyo bazali kotambola na Yesu bipai nyonso basosolaka bamakambo wana bakobeli biso balobi na kotosa mibeko nde toyebaka soki penza tolingi nzambe. Mais soki tozobeta kaka tolo ete toyebi ete kasi tosalelaka malako na ete tozali nde baboki lokuta solo ezali kati na biso te. Tala kondima na Yesu Kristo lolenge ezali. Kondima na Yesu Kristo ezali lolenge wana. Donc bomboko oyo bazolobela biso awa
église corps du Christ, église oyo ezali ko représenter Christ na se ya mokili oyo ezali moko, ezali ebele ya mangomba boyeboye te, ezali moko. Yesu Kristo yambo akende alobaki na bayekoli na ye mokanda Yohane mokapo azomi, alobaki na bango ete j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Azakana ba bergerie mibalete. Azakana bitonga mibalete. Etonga na ye ezalaka. Mais ayebi ke libanda ya etonga na ye bampate na ye mosusu bazali babunga ki bakendaki bipai na bipai. Alobaki ete esengeli bango pe na mema bango bakoyoka mongongo na ngai bakolanda ngai na bongo tokozala kaka na etonga moko pe mobateli mpate moko. Yesu Kristo azali na kati ya ba denomination te, lingomba na ye ezali moko. Pendenge tozota ngo lingomba yango ezali ya banani ba oyo bazo batela mibeko na Nzambe pe kondima ya Yesu Kristo. Pe kondima ya Yesu Kristo. Kondima na Yesu Kristo te po tondimelaka ye okotia eliki epai na ye oyebiki akosala loba makambo tututu. Mais est-ce que ozana kondima lokola oyo ye azalaki nango? Est-ce que yo ndimi makambo ye pe azalaki kondimela? Nde kondima na ye yango wana. Il faut tozala na kondima wana. Na bongo batu oyo nyonso ya etonga na ye. Atako bapanzani mokili mobimba wapi bipai nyonso bazali na botosi ya mibeko na Nzambe na bobaki kondima ya Yesu na kotambola na bango na makaka na Yesu Kristo bazali etonga na ye. Batu wana siko bomoko wana bazali na elobelimo moko. Bazana elobeli moko. Lolenge na bango ezali moko. Soki otali bango makambo na bango ezala na koloba kolia tout ça okomona ete bazali penza bato bazali na elobelimo moko. Nde esika bomoko basengi biso yango wana. Ezali bomoko te oyo ya sangisa oyo satana ye komekola azwi kombo abakisi wana abiete non ezali ecumenisme tokoki kokutana kuna oyo andimaka ke mokonzi ya lingomba na ye nde Nzambe nde Yesu Kristo. Atako bazwi kombo ya lingomba na bango bakomi ete non ezali lingomba ya Yesu Kristo. Mais bango bazoloba ke na bango na nde Nzambe. Lolenge nini tokovanda na bango ensemble tokoloba likambo nini? Bomoko ezali lolenge wana te. Bomoko oyo Biblia ezali kolobela biso awa ezali na kati ya kobatela mibeko na Nzambe pe kondima ya Yesu Kristo. Po ete Kristo azali moko, kondima ezali moko, libatisi ezali moko, pe Nzambe azali moko. Esengeli tososola makambo wana. C'est pourquoi na poko lelo na mokolo lelo ndeko na ngai. Yo mutozo landa ngai bipai nyonso zwami. C'est pela po ete o ezali libaku malamu nkolo apesi yo. Ete ososola pe makambo yo. O lata lunette ya malamu. O luka na kati ya makomi masantu. Po ososola epai wapi bandeko na yo ya mibali pe ya basi bazali. Oyo bazali etonga ya Nzambe. Oyo yo osengeli kozala bomoko na bango. Bazali akobata mate poete Yesu Kristo alobaki ete ba oyo ya ye bazali lokola mwinda. Bazali lokola mwinda. Bipai nyonso bazali bakoyeba na ke bazali wana. Ata bazwi bango na mboka nini babwaki soki wapi. Tellement lokola bazali mwinda bangalaka bakoyeba kaka ke mwinda ezali esika songolo. Na bososoli, na botangi, na bolukiluki, na kotuna okososola epai wapi etonga ya Nzambe ezali, epai wapi bandeko ya mibali pe ya basi bazali poete osangana na bango na nzela ya libatisi afin que ozala mwana ya bokonzi na Nzambe tango Yesu Kristo akoya okozanga te okozwa bomoi ya seko oyo ezali liloba ya solo oyo nazopesa yo soki ondimeli yango Nzambe akopambola yo pe okomona monene na ye yango nde bosenga na ngai mokolo lelo epai na yo mutu olandi ngai zali molimo na Nzambe esunga yo molimo na Nzambe azala na yo molimo na Nzambe atambola na yo molimo na Nzambe akamba yo na boyekoli ya liloba na mabondeli afin que miso na yo mafongwama oyeba na kokuta nzela ya etonga ozonga na kati ya etonga poete Nzambe na yo azali na yo posa soki ondimi likambo wana nkolo na ngai apambola yo na kombo na Yesu Kristo mokonzi amen.